Bonjour, bonsoir, ça dépend à écouter Nibino. Biso toza bande konabino ba congolaise. Please, to bonde la bino kaka. Système ezaka moko ya rozala clean, ya rosokola maboko na bino obimi libanda oso okoti na ndako kosimba muninga te. Even mwasi na yo, bana na yo. Na yebi ke toza na système okoti na ndako ye, oh hi baby, darling, wife akombo bobenga na me this time to osala ngo sute okoti, oye osukoli maboko, osukoli nzoto, obrose pe. Makambo ya tachi too much te donc to salaka pona ko inviter ba virus oyo bokanisa te kaka na hôpital ndi bato bazana ngo partout na minute oyo to yebite nani o azana ngo nani o azana ngo te donc na ba bis bozoke na ba shop bozoke oyebi muto azana ngo te donc yango na bo se protéger bande ko nga pardon to zana besoin to perdre bino te to bonde libino système eza moko biso soyebi tozomela ba maya moto na lemon to ngate bisa bino ka ngwana please bo vanda na bandaku bo yede biso musala eze belé toza pena toza na ba stress too much donc des mots bino bobi malibanda des mots ma bavawi sango ezo panzana donc message na biso na tongo lelo ezalaika ke pardon bo vanda bandaku bo se protéger bo lata ba gants o bozo lata ba masque o lata voko tanda ko bwaki yango bo sokola maboko oyo gel oyo ezaka juste soko za libanda soko za libanda nde opangusi yango mais soko za na ndako za besoin ko use yango te na ndako sokola maboko na mai na savon pardon ezati ko vana ndako lingoli osimbi yango te so ngai lo lenga na bisabino ka ngwana don na ebite soki sister na ngapa za maloba o bisabino bon ngani senior social loba minango puis o ina ko loba ezaka keno toyebi biso ba congolais tulingi ko sala ba visite entre ba famille na biso ata ba famille ba visite familiale et ko aider pe keno libota ezala vraiment na santé ya bien parce que tomoni ebele tokutaki na bango ebele mutu nyonso tu azana ba signes za différents pa mutu nyonso ko ndima te oloba wa zandi kunanga oyebi nzela tamboli te oyebi place nini ye akutaki na ngoze donc mutu nyonso tu il faut aussi se méfier te mais il faut pour le moment il faut tout stopper na nous contamination ya maladie oyo ya virus oyo comme ça bato ça se protéger et puis tout tika la ezala vraiment et si là bato ba reprendre ba vie normale que tout tika na ba condition ces ali ezotambola ebele ba kobelango ebele ba kokota ba hôpital mususu ba kotika na banda ebele bazokufa ebele bazobika ebele bazokota ba soins intensifs c'est vrai mususu pe akozala pe nango azana signe ya makasi te azana ndako amelika biloko tolobi ya moto ko se protéger kaka abiki na ye donc nyonso tu ma ba condition nyonso tu eza en jeu eza que non mutu nyonso tu ba condition nyonso tu eza possible que non mutu akozo ngo mais siko yo doit dépendre na système immunitaire ya mutu comment encore répondre na virus eza ralo na na ba rhume normal mutu so ko mela ngokisi abeli avani na onda eza flou mutu mususu azana ngwa ameli nelo kote abiki mutu mususu akotela ngo hôpital mutu mususu avani la ngo ndako donc c'est comme ça ndenge zali mutu mususu ako supporter mate ko bazolo ba keno bon eza bongo bato bazana peut-être ba problème pulmonaire de l'eau ndenge wana ezo affecter bango plus mais mususu ko azana na ilo kote mais ezo affecter vraiment très dangereux. Donc, il faut beaucoup de moyens pour se prévenir, pour battre les bodas, pour voir la bande et puis pour continuer toujours pour garder ma mesure de prudence. Donc, il y a un en tout cas. Tolingi bino mingi, tolingi, toza vraiment na passer comment la communauté na biso na hôpital, beaucoup mota na passer que non bozo ya na ni na hôpital boye bande bona bino o na ki mutu wana za congolaise o ka makambo bazolo ba ezo sala biso bien te mais soki mutu ayebi ke loko nini fois sala te en tout cas il commence à biso passe tolingi te en tout cas biso tant que toza na milieu hospitalier et tout ça là vraiment biso parce que moi bande bona biso ebele bazoya na peut-être ça général mais peut-être musu bazana na kata ignorance en tout cas ya tolingi to beta sete na likambango botika na banda oyo amonika yana na signe ya rhume ya nini avanda kana chambre so ka bimia za la contrôle na makambo nyonso tu pona ko aider libota donc c'est ça
donc ndenge ndenge na bakisa au moins nde toza boye un mosusu mpe bamisusu si bozwaki yango mais tellement système ya nzoto na yo eza makasi na bacitron to biloko toomela efight yango ekei donc nde eza we mosusu banzelo leki ozwa yango mpona miniti oyebani te koto nini ozwa yango toyeba te nani oza nzambe oyo monene boye ndo tozwi ya kolobela yo mokolokola oyo oza nzambe nzambe monene